Déjà chapitre 8, verset 6, Bible lobby, il n'y a même pas la délivrance au jour de la mort. Il n'y a même pas la délivrance. Mbato ko bandengwana baza bato base ba ignora ki ba okufa. Yango baza bato balolendo, baza bato ko sala baninga mabe po so yebise okufa amonya mabe yebise ka pambola makende boy. Non, moi je vais dire la vérité, je dis Christ reviendra. Mais soit mieli na hotel liwezali. Les limisana loba pena pardon pena na combat sur masia na soit disant serviteur de Dieu akiloba à mon KDCT. Mais ce serviteur doit être sorcier. Doit être sorcier parce qu'il ne dit pas la vérité. Ngana fandi a. Mundi ma osamba l'église ngana ibi na ngaite. Aye a on l'église mo sambela a yo moninga mabe. Azora bandi mabatu. Et ça l'église mo na njili awa balobi bango baza université biso to maternelle. Je vous dis na combat sur Masia Nazareth. Dans mon église on a zolo babiso même papa lo bango. On est église ngana ko kesama l'église jamais kuna on église maternelle wana. Et on a un ML de Paris. Moussou Salobi ngai jamais na ko sama l'église à muta théâtre. Et ça là nga pasi kota la bana nzambe bakomi na concurrence ya makamwa nzambe. Ndenge kulutu na biso mundweri auta kotika biso ndenga tiki biso neto tozai si place wana koloba toyeba ke biso peto okufa oya important ya ngwana balela ye bachaye dans l'espace so peto chagi na njili na ndeto chagi na fikini nyonso wana alingazonga kana mabele ndenga zongaki apôtre Paul lobi liweza gang pona ba o baza kat na Yesu Masia Nazareth ozomona donc vraiment na nzambe on s'est préparé à conséquence. Aïba que so même Christ a zongi to okufa na biso. Pas juna to okufa. Donc so muto interprétant na bandeli koloba to okufa. Mais pasteur, les artistes meurent. Est-ce que vous êtes une bénédiction pour nous? Est-ce que vous ne pouvez pas organiser une prière spécialement pour les artistes et comédiens? Tout n'est pas au président Elombe Foster Soukar. Merci président. Le quoi tout ça à cause de la foi, tu as inséré. Et on a bien ici tous les artistes et comédiens. On le montre dans la télévision. Et lui qui nous a pas Yesu Masia Nazareth, venez les 7. Il y a une prière spéciale pour les artistes. Et on écoute même les artistes peintres, ou les artistes scripteurs, tout. Les artistes venez. Nous avons des artistes pour le canal. Il y a bénédiction pour Kimia pour Nabino. Donc, à comme ça, canal Alexis Kimia na yepa nanga et comme Panabino. Merci beaucoup, amis internautes, vous qui nous suivez de partout dans le monde à travers votre très belle émission que vous connaissez tant. Cette émission, je vous informe qu'elle sera diffusée dans plusieurs chaînes YouTube parce que c'est dans le cadre de campagne d'évangélisation de pasteur Jean-Paul Mayata de la foi. Excusez-moi parce que Nazana Angine, mais au nom il y a qu'à servir Nzambe, au nom il y a qu'à propager comme il y a Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans l'obligation de le faire. Je ne suis pas seul, je suis là avec l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Paul Mayata Obomesana Kosenganga et mingi natinda abinoka et papa Rabi parce que boebiga ke papa Junior mutadara chargé à communication ezalaka papa Rabi na papa Bogos Obaza ba membre effectif au sein de l'église centre évangélique foi en Christ où ils a dirigé et pas à l'homme de Dieu les loto betana ema solo ya à cause de la foi 6e édition où ils a na mois de juillet le 7 juillet na terrain à Sainte-Thérèse où ngai Junior mowa bona kozala Herma Stade ya kozala yope et kozala malamu au uta mikili ya poto au uta ngolo au uta Afrique du Sud soko se retrouver na Kinshasa ozangate ozala to panza nteke na musala nzambe. Salut pasteur. Salut papa Junior. Bonis. La grâce à nzambe ça va encore salut ça biso. Tout
Toujours en mode préparatif, il y a à cause de la foi. Est-ce que tu peux nous dire ça se passe comment d'un point de vue physique, matériel, spirituel? Oui, bien, grâce à Nzambe, c'est vrai que Bitumba est aussi la tête. Bible Zoloba, Bitumba Malek na Israël et aux de génération à génération. Alors, le quoi, c'est tous Israël, tous peuple Nzambe et Bamalek est un monde de Satan, donc Bitumba est zangati. Malgré le combat, moi, quelques difficultés, n'est-ce pas chaque fois, ils sont normal, mais degré Bitumba là, ça peut degré Makamzamba au sala. Donc, toujours, lit qui a toujours na kondima kenkolo. Alors c'est la biso bolam donc par là na koloba ndé moi so loba qui malgré difficultés zali mais tout va bien. Malgré difficultés, tout va bien. Ainsi dit la parole et à serviteur de Dieu, conformément les Écritures. Pasteur de la foi, l'actualité nous oblige. Tozonga na biso na cause de la foi, mais to solo la ta moi mouké parce que aux Angilois et aussi personne n'ignore que Njile ou tiko perdre un monument dans le domaine ya cinéma na biso. Papa na biso Mundweri, pasteur yo attend que Njilois. Matangi linga izana Njili mais yo sala ke comité d'organisation batiango na fikine mais yo attend que Njilois père tiwana ya kozanga artiste et comédien ya Roger Vika Mundweri. C'était comment digérer Papa Junior, merci mingi. Mambo baleli na Njili o baleli boye namoni bato beli ba se focaliser inango. O ezana Njili ezana pe mabete so ezana terrasse Sainte-Thérèse. Comme pe ba misusu ezana fikine, nde ezana fikine ezana mabete nde ilega na fikine. Au lieu de se focaliser na futilité, bolimbisanga vraiment avec beaucoup de respect. Bolimbisa penza so na bi futilité pour par exemple par rapport à l'oko na ina loba. Au lieu de se focaliser na likambo ekoleka nango, mais to se focaliser plus na koyeba que ndenge kulutu na biso Mundweri auta kotika biso ndenga tiki biso ne to tozai si place wana koloba toyeba ke biso pe to kufa oya important ya ngwana balela ye bachaye dans l'espace so pe to chagi na Njili nande to chagi na fikini nyonso wana alingazonga kana mabele ndenga zongaki et biso nde to tikali fa to yeba nde Bible lobi mieux vaut d'aller dans une maison de deuil que dans une maison de festin car c'est là elle a fait de tout homme donc et biso to ngato apprendre des que Mundweri kei posana on te balela Njili soki wa posana no Mundweri kei nde Mundweri kei biso pe to kufa donc après liwa no zala wapi yango ezaki important nyonso wana ezaki des choses passagères ezaki penza important penza mingi pour nangai voilà. Mais pasteur de la foi ya Mundweri kei za passe na mutema artiste et comédien ba kota studio ba hembi pasteur de la foi comme d'habitude abandi maloba mais tout monde bato bazui maloba wana basalango objet à critique toyebi ke komela ki tango yo kaki objet à critique wana yo moko réponse no ko ekoloba nini parce que ba msu jusque là bazano éclaircité bazo lukondire yo expliquer bango pourquoi au loba ki maloba en fait bon ndeto so la bona yeba soute maloba ngo na o me souvenir kana ona loba pa mame waso na loba ki ndeko to kozobanga liwa pona ni banga ndeli sumu po liwa eza yo po kufa donc tout ça mais na ebité nazo me souvenir penzate mais je crois so ina lobaki na ko kanisa parole ko za on lobaki na lobaki to kufa voilà na ebité so bato ba mona mabeli loba si jaki on mabe na lobaki donc oloba déjà pas mamé wa soto Mundweri kufi yo loba na lobaki ke to kufa c'est comme si une préméditation t'es dans la Bible. Et dans la Bible, dans Ecclésias chapitre 8, verset 8, l'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir. Donc, verset 6, Ecclésias chapitre 8, verset 6, Bible dit, il n'y a même pas la délivrance au jour de la mort. Il n'y a même pas la délivrance. Mbato ko bandengwana baza bato base ba ignora ki ba okufa. Yango baza bato ba lolendo, baza bato ko sala baninga mabe po so yebise okufa amonya mabe yebise ka pambola makende boy. Non, moi je vais dire la vérité, je dis Christ reviendra mais soit mieli na hotel liwe zali. Liwe ekuto na douche, ekuto na volant, ekuto na bureau, ekuto na wenze, ekuto bisika nyonso papa junior. Donc so mutalobelo andengwana oazo ebateka okufa mais na rappeler lisuke okufa ngape na okufa. Donc entre soit yo ke liboso na nga soit ngano ke liboso na apôtre Paul obi liweza gang pona ba obaza kat na Yesu Masia Nazareth osomona. Donc vraiment na Nzambe on s'est préparé à conséquence aiba ke so même Christ azongi to okufa na biso pas jina to okufa. Donc so muto interprétant na bandeli koloba to okufa
après Mundweri artiste peut bakufa même après 30 ans, même après 40 ans, même après une année, après un mois to kufa kaka sonza malobi okufa na to ko ba to sanga artiste moko to kufa lobi mwana artiste moko ya groupe Yandi Mos Abasha kufaki et puis artiste moko ya groupe Sai pe ya mwasi akufa et puis moi na ngalo bazo sanga ba senga lisugi batangi pe passer de la fois ya groupe Les Savants moi na ngazo sanga boje ma eta zolo ba ngalo papa c'est mieux au benga bango parce que batangi penza kombo na yo azo déranger papa appelez seulement soki ne fils qu'un petit rézalope ça bon c'est mon fils qui me disait ça hier vous voyez que ça continue ba o ba kufi wana to l'équipe on est loté ba kufi te po wana masume belende ba kufi te ba kufi parce que tant ko kufi koki mais pas si ka so muta kufi païen parce que enfer aux elai et on a ce que l'on interpelle biso chacun de nous aïba que oh la muka oyebi non la muki moyebi so ozongate. Donc tout se prépare à conséquence parce qu'après la mort, il y a un jugement aux élabiso. Il y a les savants na to zaina bango lobi to ala qui appelle koto sala qui point de presse na comité ya ANTPC président Masumo ala qui président Lombe ala qui ya Johnny Mama Linga Bijou la reine tout ça là qui point de presse na bango to mona ba acteur il y a les savants ba ye ko pesa doléance par rapport ya des mais pas sérieux lobi que après la mort de délivrance c'est à la raté. Mais tout le monde a certaines confessions, est-ce que ça a un vrai ou bien ça a un impact? Bon, en fait, dans la Bible, il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois après quoi vers le jugement. Parce qu'après la mort, tu n'as encore rien à faire. Rien à faire. Mutu oyazana bomoy tango kufi a commis semblable dans était par preuve yango mona même na morgue awa na ebité sopé pa musu salama mutu akangami glace bazo beta ye na yino bazo bamba mais muta bomoy ba osale bongote donc pour dire comme lopé a commis lo pamba pas seulement côté lo pamba mais a commis sous mutu ta commis loko yango mona même na avion so korea ba oche place ba colis. Mais so mutu azotikala mutu même akufa fa fante na kit ba otie côté mila batu bazali mais ba komi da ko tchao libanda ya batu ce qui veut dire otikali susu mutu te ko sala parce qu'on parle d'une personne vivante c'est une personne qui a des activités qui a des mouvements donc so mutu akufi c'est fini pour na ye yangona o mona so mutu akufi batu ba corps et ko bima journée ba basute akobima journée corps yana mort que batuna corps et ma journée mais corps ba lo bari ba no benga PDG yena ba ndeko benga mon amour yena ba ndeko benga chéri akomi corps et ma journée ba lo baté matière bi ma journée o Hélène bi ma journée te corps ya Hélène bi ma journée donc corps ya Hélène comme quoi deux choses donc Hélène yé moté mes corps na et bembe mais muto zo tamlo benga bembe te donc bando ba mileng to milengela kabiso nyonso déjà tant aux ans à Bomoy pour pas y louer aux habits to habiter yango na biso lo moso pona ba classe tant tunenga pona Mundweri na loba ki mpe moi mingi soki naza na ba classe onza batangi sanga ya humilité na tanga pe na classe mo ya Mundweri mais sans marqueur sans craie sans bic mais sa façon d'être au milieu des gens c'était aussi une école pour moi donc papa na réaliser ka to kufa toi na biso lo te pa junior toi lo te et lo ça biso to fanda boza pema parce que mukolo pe mangwaza so lobika azongo siko ana posa conseiller après na posa tatala o tika bana za mutu ake mutu akufi mo sa tika na zemi eze belé kolbani nzamba okile mawate fa mona tamona na mukila tika mona te non nzamba so bi c'est ton temps il y a même pas il y a pas la délivrance au jour de la mort voilà. Merci beaucoup, nous sommes toujours là avec Pasteur de la foi, tous occasions il y a ça l'émission et donc ba préoccupation nyonso obokome la kabiso o nyonso bo senga kabiso pour na Pasteur de la foi nous avons cette obligation ya kosolango na ye merci na ba ndeko nango bazas coach cimenté là je vois ma consoeur Christelle Mamula Rose Lumpungu motema ya papa na biso Papinzo la meso merci aussi à mon vieux ya Didier Masuki bon frère na biso parce que la biso comédienne super Anita clin d'œil à toi merci aussi à ma maman chérie maman Henriette Kapinga na papa na ngai Marcel Kalala wana ba boti na ngai naza vraiment redevable na bino pour jusque là nanu boliembongo na ngai te tous on n'est pas Pasteur de la foi. Pasteur de la foi, balobi église ezomata en vitesse.
Il y a de certaines personnes, même Nanjila, qui disent que pasteur de la foi est un soubassement moussous. Les autres disent que pasteur de la foi a commis une idéologie à Baboubou. C'est-à-dire à Zotalisa directement qu'il vient de Nigeria. Yo kolobani par rapport à propos to pe ba rimer Zotambola autour ya personne. Bon, Bible ko sa te loba nyonso ba dolo mabe pona yo, ba loba mabe pona yo, mais ba kuta ngo pona ote. Eza na kata Bible. Donc Bible eza lokola sana lipa te sana mapa te opona lipa oyo lingite. Tout ce qu'il est écrit Papa Junior, que les gens veulent ou pas na lobanza mais eko s'accomplir. Il faut battre ma bépo na yo mais bakuta na yo te. Donc ndeti bilambo na lati o na otonde la onga nzambe. Pourquoi na otonde nzambe? Na bando yebisa na église o. Na bi église ya couche sociale nyonso. Église te ba riche. Riche kota no pauvre kota. Na ça l'appel de fonte pendant nzambe na tininga te jusque là. Na lo banana opesa nzambe $10 pendant que mutu ana 500 francs afandi boloko téléspectateur. À mon abaninga ba pesi na lobita appel de fois mabe na lobi yango te j'insiste na lobi yango te sonza matininga na sala on au sala mettons na tininga te na au sala on a noté pour epesa forme na at église et riche à mon qui yete ba opesa e place à likolo et pauvre moko ba tie place assez pour mutabi mutema mutu na crainte nzambe mutano nzambe soit révélé biso te to yebate muso ko fando pensionnaire pour azana mbon même c'est un païen intérieurement. Extérieurement, c'est le quoi chrétien. Mais tout le monde a un bon côté église, mais c'est quelqu'un qui craint Dieu. On a matini vient à quatre églises pour ça la payer un jour. Et on a ce qu'on a Papa Junior, na loba maloba wana. Lelo bilambo na olata bana nanga batu ba sombela nga église. Otali mwana mo église ayaki ne lo côté transport pour pesa aye. A comme na niveau sombelo sapato pesi yo ma mi se tambo bi ah. Mwana pesi nga sapato lelo na lata. Yesu Masia Nazareth nzamba solo Yesu Masia Nazareth zwa lokumu et la mbona lati mwana muntu apesa ngo lobi nazaka fier olate lo ateza na valeur te mais soki muntu akabeli ngai na olata ngo po motema ne pese pe la mona ana pesa ki papa lati ngo do o muni oyo izo sunga et noso cravate veste chemise des fois pe ça la pe moi passe moi ba chaussure ngo ya moko to batela rapete. Ozomona oyo boyo mo la ta chaussure de faisait to battre les chaussures tant on la ta moi chemise l'église o la saka Yesu Masia pas nzambe ndo la ti moi chaussure ko battre la battre pe moi chaussure on ka po la ta on pe moi mingi passe kaka ozomona po muso ah en église amunene tandenga za c'est ka mutabaki sport a la ta bien te nyoso ne zaka problème. Alors moi propriété là qui s'appelle que Yesu Masia za ngambo na biso ko battre la moi sapato moi bien bakabela yo ola tango na moi ba tour po e la te chaussure kufa pe mo comme ça o za chaussure ola ta église e tonga mais c'est ngambon to ko somba ba bilamba te on za mazo utiliser bana ba pambola biso donc église e kende nezo kenla na sa grâce nzambe ba to atungisa mate surtout on a objectif to linga to sombela nzambe lo pango on attend to zela ko sombela biso to sombele to tongele na bana nzambe nazana partenaire mon côté o aza atinda chaque mois mbongo po na kotonga église azate paka bana nzambe baza par hasard boye lemsuma ah abenga papa rabi ah pona construction na tini moi 1 euro na ngai ou $1 na nga par rabi yeli ngai ah on ngape atinda mo koto lemso sali des fois pe ofandi pe boye pe osali pe ofandi pe wana mbongo te ndena olo bano boye fona futa ba carreleur wana baza wana donc ba aussi ça na toilette wana pour passer la barre retouche donc le so pe moko mikoto le kanga no to tena ki senso ayaki wana dimanche aye pozo mbongo na ti dimanche ayeluka so bilo na evita ya ngwana muta koma na niveau ako luko te so aussi so PC pour garder crédibilité mo sanza makoza na ba problème na batuté et kiti sa pe pour so mulimo ba simbia ko ba na sali musala ba pya mbongo te di coup et milliers pe komba Yesu Masia Nazareth oso mona tout wana ça demande des moyens batona ba otcha ba mastic ne baza wana so ba sisi fa cha peinture ça demande encore des moyens ba demande encore des moyens ozomona misali zano ebele salama awa siko muta hotela na musika aobanga ka forme mais na grâce à Dieu toke malé na mta ondimata il faut qu'on dimana pe kota pe bango ya on pe na sala ngo awa ba vitre otanga bochaka ba vitre pesa ja forme parce que muta mona ande forme ponga mona banana contact avana zana mutuka zana na contact pa na tambula nango bato otali contact de la fois na mutuka ndo na ngo tata chambre ere inonti. Voilà. Ça, c'est la démonstration. Merci, pasteur de la foi, Tozoko Bakaka. Pasteur, parlez-nous. 6e édition, il y a à cause de la foi. C'est pour quand et bon, terrain nini, parce que d'habitude, tu dis qu'on changera de terrain. Cette fois-ci, il y a un terrain nini. Je ne vais changer de terrain parce que tant que l'on a Bouddha, en fait, tu sais que Bouddha, il y a place pour ça.
bana bato bon l'autre okende ba msupe ngande dans la paix bon limbisa so lobe en sentiment ou soit kondima ya bato misusu ah maloka fo stade 20 mai ou bien martyr non yo kana ka bato mais directive plein alukande ba plein beta ba plein pesa important parce que Christ azai muta ba full surtout un modèle neto hollandais kaka tolo baka ki yeso ateya ki ka pamba bute ateya ki na ba full c'est important c'est full pesa importante aussi na bato ba otambola na Christ ndeti yo musala no faisait full pour témoigner aussi que Christ azana yo donc pas junior tato sisa na ebaité et mon conseil na fan na waka kati na il faut Sainte Thérèse mutayo confirmango eza ndeko moko ya église bundu dia Congo apusa moto amemi évangile 5 kosi alobi na ah na bangi vie na bino wana nga passer de la fois na mona ekande ba passer nyonso kande na mona ka mais na lali na butu na moni azote na sainteté so na bosani vision ote et activité mo na Sainte Thérèse amoni so il collé fonga minga na ote amoni so ba ange bazo kita bilo moni tabandengo wana na bosanyango évangile 5 kosi mta expliquer ngango alobi na bi ana confirmer ma kaza nzambe na bi ah Seigneur tozali kuna retraite ya groupe les bons samaritains na église à CPK na quartier 3 ndena confirmer na bi ah nzambe a confirmer vraiment Sainte Thérèse cette fois-ci na message wa ibsenga confirmation yango yango donc le 7 juillet tozana terrain Sainte Thérèse biso déjà tola la wana na butu pona saba misala nga na retraite ozala wana bande ko bongisa en fait que gloire nzambe monisa donc le 7 juillet na terrain Sainte Thérèse wana ndeko aza na vacances wa yebisa ye nde nazo yebisa bande ono obengi page junior obenga ne biso to pesa o invitation poto yamba yo pe en honneur ezango lisumuté et le 7 juillet na terrain Sainte Thérèse bande ono so étranger so za drapeler na yo et ça non pe mabete bato on appelle Yesu Masia bato France ba ekumise bato Belgique ba ekumise bato Afrique du Sud ba ekumisa bato Congo central ko bazana drapeau te to chaka ya Congo bato Congo central pe bayaki to kumisa nzambe za malon mingi nzambo yo ba papa Edi na bala bateya nzambo ba papa Jacques Verno bateya nzambo yo ba papa na biso Rena Bonke bateya na Sainte Thérèse nzambo papa na nga Dokuta Miguel Yesi alakisanga teya nzambe yo ya révérend Charles Kela Nimpata le patriarche ateya Yesu Masia Nazareth yona to teya Yesu le 7 juillet na terrain Sainte Thérèse et za la catastrophe parce que il est un Dieu merveilleux. Il est un Dieu merveilleux, ainsi dit l'homme de Dieu, pasteur Jean-Paul Mayata de la foi. Pasteur, tout le monde qui n'a pas première édition, il y a à cause de la foi. Combo et Bandeko chapeauté ma casse groupe Les Bons Samaritains. Mais depuis CFCE, on a comme l'impression groupe Les Bons Samaritains s'est fondé. Or que la plupart des personnes bazoloba, ceux qui passent de la foi à Zao et à Zalelo, c'est grâce à groupe Les Bons Samaritains. Kasi on a zaka muta maboketi lelot pour église CFC za place maboketi za na groupe Les Bons Samaritains donc groupe Les Bons Samaritains tant on a vision à cause de la foi le roi nazaki visionnaire te église mère et pas papa nanga Dokuta Miguel Yesi à Bokoli biso il faut est-ce qu'on a travaillé dans le groupe Les Bons Samaritains parce que kuna ni nazaki visionnaire ce côté on CFC et CFC une grande église où kokanité na groupe Les Bons Samaritains pour membre du groupe Les Bons Samaritains baza ba membre CFC n'est-ce pas maman Rosie maman Isabelle maman Tina baza moi belé baza na kati ya CFC même passé Herbie ana kati ya CFC même ba kamiko surtout ba na CFC bango nyonso wana ba papa JR ba na CFC donc moi ba ne belé baza na ba sala nzambe pe belé to wana bango ba na CFC ngana oloba ba na CFC d'où église CFC fait maintenant la force à cause de la foi pour nous soutenir groupe Les Bons Samaritains où a qui charge pendant longtemps tout tamboulina bango et l'église à CFC et il faut se charge parce que l'église CFC à cause de la foi groupe Les Bons Samaritains nyonso wana ils ont vision za machana kata mtu nanga donc ils ont le quoi bana ndako moko ya famille moko donc faut se soutenir on moni CFC azo ngo suma charge makasi su koleka pour ça bango pe aux à la passe donc groupe Les Bons Samaritains très important pour la cause de la foi. À Nyoka Mitro, il y a un peu de soutien à l'église CFC. Est-ce que le groupe Les Bons Samaritains va retrouver intérêt na bango na katia à cause de la foi? Intérêt à cause de la foi. Christ va tout bas Yesu Masia le comme continue bis. Et à place de ça mon bon te poto zambo to kabula. Ezala atteint.
Et c'est la bonté. On est tous ensemble parce qu'il n'y a que des enfants de Dieu et des hommes de Dieu na Katiwana. Pour nous, on a un intérêt, l'église PCF s'intéresse à nous. Parce que tant que tu as bon la mité, tu as bango, l'église où ils ont pénétré, non Christ a Seigneur sauvé, OK ressemble. So pour se faire ressemble, na biso ressemble. Somme dans une église mo so na kutana ba mutu muso bisanga na kisantu na bongo la mutema na nzela groupe les bons samaritains. Ce qu'on fait dans le longo kuna ya ressemble l'église pas na CFC, ça c'est la sorcellerie et aux akindoki. Et pas à na semble ressemble on église mo Yesu masianga bi gloire au Seigneur, reste là. C'est normal. Intérêt on a kagabatu to de peupler royaume ya diable to peupler royaume à Christ. Ya on a des intérêt na biso ba chrétien pe ba salanza. Est-ce que c'est comme la bino na groupe par exemple na kati ya groupe ya les bons samaritains mutu mobo abengi abanda osambela na binote mais vu que ndenga banda ofanda na yo ki parole à longo na église na s'intégrer pe mbala moko na CFC ba ça ebele ba na CFC ba uta pe na église mususu ba ebele ba musupe ba ndeti twana ba mama mususu ba mama Esther ngoya ye asala 10 ans assemblée la suite ma uta na église mobo assemblée la suite vi ba déception ka batu ba zo na ba église ya ngo na banga makasi ngana loba ka ke na nka moumbu mukomote no hotel mana chena loba ngam na zo vision église so moniter longwa na hotel no benga na ka mutu obebisa so ali ko yoka te o frère moko bolingo détruire serre mon na ka église na pexo ka te na pexo ite no ba no frère ko ya souté parce que ça ba musu ba destiné na faire do so tike na église a o mema batu mais oazo tambola ni obanga nzambe o pa yoka erreur timen à salaire au reprocher à papa limbisa ngai à continuer à souter zo le quoi amitié na tolo parce que à comprendre ça guerre le ba bandela on souter mais oyo eza vie na ye o ser mo bolinga détruire ba frère son affection quitter no biso wana longa donc ça dit objectif ezali yango wana do ça dit ya ko zwa batu pe ko gagner ba soki mutu moko alongwa na église bango awa etalinga te o benga na mutu ndeni nzamba lo benga telema na porte ganga o ko ya à côté na kati ya bergerie osomona na yo tolo ba na église mukomsu na lobi ata na kati église batu nyonso te na ndimi to bana bango CFC tilo to zana bango musipa lem so ko to kuta ni mukomsu ngana koma na église songolo gloire à Dieu parce que lem so nzamba préparer berger na oye wana ngana so ka na débit na mi mo bana awa ti place mo po mutu mususu azwa yo musala nzambe mususu akomiso kuna nzamba beta pa mi ma batu boy osomona donc et ça na batu bele bazani omso atemona albinga na ndola na passer na ndo se planer banda na théâtre tona ka sambil à l'église nde na yaki na église wana muri mo sanu tamemi ngana uto luka ete ngana teika aucun jour pe na prêcher na aquarium parce que so zui mutu sa ma Christ comme Seigneur sauvé yo kete kanga ka une église na mino seno lote pendant qu'il y a des païens là bana kati barabara noto za tout aller bato moni likolo na zaki na bango na sont des kuluna na bengi bango ba ye na mbisi bango nyonso wana mutamba Yesu masiate na mbisi bango Christ na sambeli pona bango nde baké bongo le Saint-Esprit sali musala ngai sibonga lo to kutana prière Saint-Esprit dans la continuité ba combien de personnes bazaki je pense ba 7 ou 8 comme ça ba yambi Christ et lelo donc nde to wana lelo fete ça mina lola po ba kati batu banini mena mulimo so to bisa wa yangai oza yanga Christ kati na bango azo expérimenter na gloire azo interpréter ngana salika premier par le reste c'est Christ lui seul. Et pasteur ozomo ategeza moi danger muke mondi moi banda osambela na église mo par exemple bazana 10 membres déjà 3 balongwe ba ko s'intégrer pana yo le pasteur peut-être à apprendre ngo et ça là ba retour tege pasteur moralo bano yo yibi bandimi nanga yo boy parce que phénomène wana eza ko existe yango pina vie nazo mena ngomoni ba camarade nanga ikoma na ngaga ndeti ba bino ba papa Rabi Mavinga ba David ba akapido bana nanga église ba camarade nanga nazaka na bisika misa so nazana mam nanga ya kunalo ba cop ya cop nanga ta luka mbongo na église cop nino ça en sala nyonso ata so benga siko o kumisa ka nzambe na sala pona posa mbo ata église etonga mapona courage musuto wana ngwa luka to ko misale belé je suis coiffeur je suis metteur en scène je suis caméraman je suis monteur je suis réalisateur nazape policier industriel dans la formation de la police industrielle je suis diplômé d'état classe ici là à l'université pour de soma caméra pour nzambe donc tout donc comme tout ya tout ça problème na ça na ngweza yangwana donc sona longwe na ndako sona na ndako te na église sona na église te na makamunanga donc pour éviter ba problème o ba réunion ba sala nzambe na kenda na ngate parce que balinga ngate y a un homme de Dieu azaka biso angile mukomsu so bisinga lobi na ngai pasteur aux allées qui n'a biso mais il faut que tu sois très prudent on était dans une réunion
bato bazolo ba makamba oloba je comprenais que bando loba na yo abi bien ando cité kombote alobi na suka na loba na banko elo moko na lobi omoni likolo bandeke ba volaka librement et ça na ndeke moko tazo luka a étouffé o kana likolo te pas c'est ça munene mutu voler librement. Donc c'est-à-dire musala nzambe wana mukolo grand frère abi musala nzambe espace eza munene to loka bandeke mutu voler na kwa na angle nzamba pesi nga na fandi a mundi ma osamba l'église nga na ibi na nga ete aye a on l'église mo sambela a yo moninga mabe azwa bandi mabatu eza na église mo na njili awa balobi bango baza université biso to maternelle. Je vous dis na komba Yesu ya Nazareth. Dans mon église on a zolo biso même papa lo bango wana église ngana ko ke sama l'église jamais kuna wana église maternelle wana et on a ML de Paris mususa lobi ngai jamais na ko sama l'église à muta théâtre et ça là nga pasi kota la bana nzambe ba komi na concurrence ya makamwa nzambe. Donc ce qui veut dire ba père spirituel va enseigner l'église. En fait ba père na va enseigner l'église. Ngana epsa na église o munaso ba bek o pasteur pese respect pasteur le reste c'est à lioté nzamba o juger na ba œuvre na yo pese ka respect na epsa ba na église oyo kozo malédiction musala nzamba te la Bible dit ne touchez pas mes oins ko simba yete tika nzamba juger a okatele tumbu yo pese ka respect mais so epso likama mabe yo ndeko sala ngote mais mundima keloba wana église amuta théâtre ngana osama église amuta théâtre te jamais théâtre eza musala te bato batanga ngote na classe awa inésalit bato basala télé dramatique sikonga nzama benga na nzela wana boya combien de personnes lelo batalanga po batalanga na théâtre lelo bakoma bato baolanda même de la foi TV baolanda bino bamoni papa junior passer de la foi ba papa junior alandi aoki lo banza mabiki théâtre biki cité théâtre biki si bato pour na niveau ba humilier nganti na niveau wana et ça basala nzambe wana osomona bon musala nzambe moko auto ebisa mwana moko alobi na ye bon ba ebite za bato mususa sambela na ngate na biso awate malinga nga nzamba tanga kana mutema na ye to eba na biso te masepela ne kana ngane nzamba konfekai musala nzambe mwazo ebisa alobi pasteur wana de la foi azala chaque jour na cimetière ki Mbantseke bakanga ke mikolo to le kana cimetière ki Mbantseke osala ba vocation et ba jeune bakangi apesi ba mbongo batiki c'est que yé pe pasteur ngwazala te abi abeti mutu so abi ba ebisi bon musala nzambe ebisi bon ya komo yebisa ngoba siko osala campagne ya satana to ya Yesu Masiya Nazareth poinite yo moso ebisi ke passer ba monaki kuna yo moko kota prière ebisa nzambe Seigneur la kisanga soza vrai serviteur molimo santo la so kuta a révéler mondimika simple atana ndoto bongo yo siko serviteur na ye ozana facilité ba vérité likam parce que ça n'a pas ça muta ebiso to na posa nzambe ye moko sala mukili o atambusa ko soza vrai serviteur obi laksanga etada ma mosali wana Seigneur est capable Yesu Masiya Nazareth laksa ya omoni no banelo omo papa pa junior même le 7 j'ai omoni ngana pesa va passer l'invitation te oya mona si même na muta misuba papa il faut tous ala wana to soutenir musala Yesu Masiya na kosa invitation pesi na pesa na ngaba to invitation mate rare de so bon atape ba KDC musuku de KDC communauté na biso aloba pa ya mutu alobi azala na assemblée de DT achaka kombo wana pamba za na KDC mais aza libisana lo bagaza sorcier parce que papa nanga dokuta Miguel Yesi na bongoli mutema na 1995 na église les bons samaritains ezaki église manenga parce que KDC bandoza na kala bana basamela na KDC ba so ba nanga ba oyeba so église na balabala ezoka komba balabala ba chikama église lisiko église ya boye do kombo ya babala mingi biso ezaki manenga Kigoma église ya Kigoma église ngapila do yono soka ba kombo balabala à la première comment changer ba kombo c'est là où moi suis converti j'ai reçu Christ l'église les bons samaritains assemblée de Dieu na sama ko la papa nanga dokuta Miguel Yesi na koli wana makamnyoso wana ale limisana loba pena pardon pena na komba Yesu Masiya Nazareth soit disant serviteur de Dieu akiloba amona KDCT mais ce serviteur doit être sorcier doit être sorcier parce qu'il ne dit pas la vérité. Un serviteur qui ne dit pas la vérité, alors mensonge. La Bible dit les mensonges, le père des mensonges c'est le diable. Donc ça c'est pour l'église, c'est c'est du mensonge. Papa, nzamba oyo kanga aucun jour. Na hôtel banza maloba nanga te aye ponza mayibi pourquoi.
alongwa ya boye mais ngai na telema na bana ba mutu osambela ano pa na biso wana pena nzambe a confondre na souhaita kango te na prêcher na kolba pa ba ebele ba kulune ebele be na lukata bango te na bibisata infranté na sommeleta liba pona bende kaya voilà. Merci beaucoup. Petit à petit, nous poursuivons vers la fin de cette très belle émission. Pasteur de la foi, 6e édition, il y a à cause de la foi. Quelles sont des surprises au préparé pour la bande ensemble? Surprise des alliés, mais attention, dans l'obité, Libala, Moussala, succès, Mbongo, dans l'obité, mais dans l'obité, Nengo Yela, Nengo Zonglate. Et puis, Makambo na osala nazo kanse ko na dimension ko le ka ba édition nyonso to sala. Mais na bi libala te. Mais batu ba oyande ba oyela. Nde ba ozongela te. Mais libala te musala te, succès te, nini te. Wana tu wane ko sala na opesa ngo matabisi. Pour du fait que muto ya Christ comme Seigneur sauveur ayepa nkolo nzamba opesa so tamlo banga nzamba ozongolo kwa matabisi. Mais makamna oloba e osa pa jonyo zanga te to zala wana. Namona on imagine ngo tambulo ko saba recherche ba image na yo namona ka nzamba pambola ko déjà mingi. Donc ndenge batu ba oyela ndeza campagne sili ndé batu bazongela ba ozongela bongo te. Bongo famille na yo artistique, ba artiste et comédien. Ozo yebisa bango nini par rapport ya les 7 na yebisa bango déjà invitation na petit Jean-Paul Massamba groupe salon on peut osala que délégation groupe salon on peut ça ba livrer ba opesa ba diplôme de mérite et pas ba groupe ba acteur à les bons samaritains au ba korisi nanga 21 ans to banana bango 18 ans à TV 10 ans 5 et 9 ans donc to opesa bango groupe salon alors président Lombe tant président Mundwera Zobela tozaki na ye na RTNC na groupe salon ba vie chaba tout et tout alors pasteur les artistes meilleurs. Est-ce que vous êtes une bénédiction pour nous? Est-ce que vous ne pouvez pas organiser une prière spécialement pour les artistes et comédiens? Tout n'est pas au président Elombe Foster Soukar. Merci président. Le quoi tout ça à cause de la foi, tu as inséré. Et on a bien ici tous les artistes et comédiens. On a la télévision. On a bon et lui qui nous a pas sur Massia Nazareth. Venez les 7. Il y a une prière spéciale pour les artistes. Et on écoute même les artistes peintres, ou les artistes nini, scripteurs, tout. Aux artistes venez. Nous avons artistes pour nous canal. Il y a bénédiction pour Kimia pour Nabino. Donc à comme ça canal Alexis Kimia na yepa nanga et comme Panabino local ensemble. Donc tous les artistes sont invités. Yo moko hôtel banane baoya pour suivre banane baoya te pour bazu contre-temps. Bamne baoya te pour zala qui empêcher na domaine songol. Muswa ko yate popé a sepela yate pour bonaye. Mais tous les artistes sont invités. Aux invitations ou pas, venez, il y a une place réservée pour des artistes. Pasteur de la foi Appelco, Association de presse en ligne du Congo, baebi ke na une émission na yo lelo même na groupe WhatsApp ba tout nanga boza déjà ba na ebisa yo boye. Appelco a mis en place émission moko to bengango face à la presse, c'est-à-dire invité à Zawana na quelques comités né basa l'introduction et pas à modérateur et puis yo ça l'exposer na yo expliquer à cause de la foi bango bandi poser ba question nyos so ils à la 100 journalistes mais au moins tous en a besoin 20 ou 25 questions baloba ki na tout na yo parce que concept na bango izala ki basala ngo avant à cause de la foi na après à cause de la foi basala ngo yo moko pe sa réponse pour ba Rolanda yo. Na salle na télévision presse aux organes muneno ba négligent ngote il faut beaucoup de respect na bino bato presse pour presse ko tombolo presse ko kitso penase bato belé mi ba koya lelo pona presse et loko lobezata lobby akwei msupe tout ça donc eza musana bino j'ai beaucoup de respect nde bino bon ça sauf que nazana culture moko na lingate bato ba pananga bazonga makolo baepa nanga bamela ta maite na bonde la nzambe nazalaka lipamboli sur tous les plans sona na lipa to kaboli kobenga ba journaliste belé bongo esenga pe vous attendre bidon 5 litres mai okochela bango atana verre ndamu bamela so nzamba sungi ngai na mona ta na transport pona bino et osunganga makasi
Sopende ko Hollande biso ata na Congo central, ata na Lubumbashi, na Afrique du Sud partout Monique à cause de même contact na lo bangana lingi na pesa na passer de la fois et l'hôtel pour aloba pour batuba bika face à la presse et au sunga passer na ba préparatif on a sala boy pendant no yipso awa mukane men hôtel de ville kenet fallait bourmer sa pesa après autorisation pour le terrain mais compliqué kika na tongo na outil et pas bourmer ça c'est prouver mais to ketina ndako na. Vous savez, ça demande toujours des moyens. Bimisa Mikanda, Bimisa location terrain. Tala bablo est belé. Donc, on a un peu mamoko impossible. Église est tongisama, tout et tout. Les 30 à photo pour la barfelle, on va faire action de grâce avant à cause de la foi. On appelle ça déjà action de grâce. Tout ça, ça pèse. Mais si on a ma swinga, on a accepté déjà. Mais na boyi kaka bandeko bauti musika ba epano bazonga na moyo na makolo babeta masolo batoki me bauti kosala musala ya nzambe epa ya musala na nzambe. C'est ça que na koko boya penza kola sa biso so bandeko bamoni bako soutenir yango babengi bakomeli biso même na canal na yo et vous êtes déjà le bienvenu. Bien sûr que na canal nangai mais ba vous appelez na besoin contact ata numéro na yo ata numéro ya chargé à communication quand même. Papa Rabi azara le quoi yazanga tazana partout. Papa Rabi soko sunganga azara papa sunga biso na presse. Numéro de téléphone à Papa Rabi plus 243 81 52 17 130 plus 243 81 52 17 130. So bengi wana ozo Papa Rabi Mavinga c'est un homme sérieux. Soit au PCA Biki, aya otika Biki. Vraiment, grâce à Nzambe, nous avons peno baza sérieux. Ils ont prière nanga. Papa Rabi m'a vu chargé la communication de l'église. So bengi, il y a eu la musique comme paye. Maman qui ngandi, frère ngandi, petit pour nous faire boye donc c'est vraiment sérieux. Salango par ngapo koleka na plus 243 89 853 0 853. Plus 243 89 853 0 853. Attends un SMS au Sali, Tozango pour charge de l'église ici là pour les 14. Bon, vous allez à toi, on a dédicace à temple. Donc tout ça, ça demande. Moi, on a une retraite dans un bima. Na retraite, mais na bimine là, la camisala. Bon, on a une temps prière, on rate tant mon prière pour et que ne moi mbang. Ça demande des moyens. Voilà, ça la boue. So salité, vous allez avancer. Il faut le cambon, on attend, on paie ça. Pour basi c'est l'eau qu'on a pour tout avancer. Donc autant la cause de la foi, autant la foi pas pour la bonne fête. On va vivre dimanche le 30 et on va nous réunir pas pour la bonne. Activité zébélé le 20 juillet aux zonga sous la terre Bouddha pour natoka. Le 20 juillet fona zonga suna ke côté na toka ça sali Jean-Paul Massamba ndeko nanga bunda pe pona ba ofele na ba veuve nzamba pambola ye loko leza mission église yango na kenati lelo ngana sali yango te mais vision za pa Jean-Paul Massamba na toka ntsanga na kei pona ofele na veuve mo ba se retrouver eza mission nanga naza moum voilà. Mot de la fin par rapport peut-être à la question où on s'attendait à tout na tunioté au ebisana public et puis au sein la public au basolando de partout peut-être moi quoi la malade peut-être moi quoi la difficulté prière na yo toute déclaration prophétique na yo et ko big ça na moment. Merci pas Junior, je crois ba question au bon se poser et on a peut to yanoli. Et nous avons la question seulement que nous avons au Congo le 7 juillet tout na terrain à Sainte-Thérèse et bani makasi Sainte-Thérèse terrain wana tozawana à cause de la 6e édition tote ya Yesu Masi a ressuscité azana bomoy asunga batu o ya pesa batu vie éternelle o ya bongolisa batu mitema tozanaye au rendez-vous au azana biso omniprésent donc ceux qui aux à l'étranger famille za atami kakatano tant on so batungisa yo tinla biso mbongo mutaobela mais ya lem sous prière ko katalia maladie wana yo pozo mona pasi mbongo ngo ya poto ya malili ya pasi ba moyo ya pasi talaka bando musupozo sala te mais ba comprendre yo te ya tinda famille ngo ya nanu po pema nanu ya otindi ba mbongo ebele solution ezo manango te tinda ba ona prière nanu le 7 juillet ça bango bozanga te so boza kuna bokangisa photo botindela ngata na WhatsApp na mona ke boyaki pour mso ko so yaki me ayete donc ça lango bongo oza penza malamu mingi on a repris ce message comme il y a le 7 juillet na Terra Bouddha à cause de la 6e édition. Merci. Moi Merci Papa Junior Bolimbisi Tok Sambela
ndeko partout za ezo poswa prière les en dans date expiration te moment sur l'émission oyo croire na prière oyo tendre père loko muumba pamba na saba sacrifice énorme na sambeli pona ndeko alandi biso na émission papa junior nzamba lola na kombo Yesu Masia Nazareth sala bandeko bolam problème nyonso bongo mana solution ndeko banga ka ota koma na vie ya crainte na yo oya yebi ote nzamba zo kimia te na mutema na ye apesa obomo na ye andimelo kwa mokonti pe mobikisi ndeko nyonso omi tungisa na problème songolo o mukanda o permis de conduire o santé zo tungisa o musala o likambu songolo ba problème na foyer nzamba lola Yesu Masia Nazareth na bondelo kwa muumbu na oyo na supplier yo tata telema musanto lola telema o sala telemo sala mama sera bitango ba sentir abandonné ba sentir rejeté nzamba bomo oyaka lokola tata opesi elike matili susu pesa na kombo na Yesu Masia Nazareth na déclarer quand la Bible déclare la prière de la foi sauve tike sauver na sambe na kondima pambola pa junior nzamba bomo pambola équipe technique nyonso pambola bandeko nyonso basala na ye pe o balandi biso na komba Yesu Masia Nazareth o azankolo pe mo bix na biso de na sambe bona kondima tolobi amen. Amen. Merci beaucoup, amis internautes. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci, na sœur Nabiso, maman Nabiso, maman Fifi Luzolo, pasteur de la foi. On a eu ça qui déjà lobby que Naoyamba, pasteur de la foi. Merci aussi à toi, Kouloutou de moi, Yananga Adri Chamoto, maître clin d'œil à toi. Merci aussi à maman Sylvie Kabea, maman Aborpheline, Aborpheline, Motema, papa Didier Kassongo. Merci à l'homme de Dieu, mon vieux, c'est lui que j'appelle, et puis Mouyo Limotema, Mama Chouchouna. Merci à Eldui Jengombo, merci à Kokodema, Oyo Assista Kibiso, merci à Bogos Anderson, merci aussi à mon ami Yves Ipan et Rabi Mavinga, merci à Alain Delele déjà parti, merci aussi à notre sœur Esther Balobi, la flèche montante, Oyo Azome Mabiso, la présence en Colosseur, Esther, plein d'air à toi, merci. Boyo Kinde passer à lobby na cadre ya Pelco oza association de presse en ligne du Congo tout ça la pose à to yambaé avant à cause de la foi donc association nyo soto yambé to poser ma question à ça l'exposer n'est pas rapport à cause de la foi mais on a besoin de moyens muto à soutenir pour que ba journaliste ba oya ba cameraman ba oya ba zwa malili ba zwa transport abenga na numéro ya papa Rabi Mafinga o ba pesi abenga na numéro ya pasteur alobi faut koma poza na retraite o komele na texto lobi pasteur na tina ngina tina mbongo tana sala ndenge nini ou soit to bengi na numéro nanga comme ça na oya na ngwe pa acquis des droits au mona pe photo na otindela yo soit to komeli nga na WhatsApp. Merci beaucoup na Herma Setadi o azala kina sima ya caméra et quant à moi je vous dis restez scotché et surmonté dans votre chaîne YouTube. Merci à toi Christelle Mamoubaye.